bilanga azo sa bilanga batu mingi pe ba voisin ndeti ba o balandie apesi bango courage bango pe ba sa bilanga mingi ba patro belé ba ya ko tala yenda pesi bango courage tamba moni ya sa si boy apesi bango courage apesi bango sentiment bango pe ba sa bilanga balonisa manio. Voilà, biso pe tamino félicitations sur le deuxième fois. Pourquoi? Parce que où est le deuxième tour na biso ko na sikoyo. Tour à liboso to yaki a ezalaki vraiment zamba ya ko sakanate. Papa mafuta to kutaki awa anoko mona ndenge to bandate pona mosala ya osala maboy. Mais komona bino koyoka bino bosali bilanga boloni 1 hectare et demi ya manioko vraiment to boka nous va faire les choses vraiment. Merci. Alors à part manioko bosali déjà est-ce que eloni bozomona déjà parce que vous gagnez quand même manioko côté eloni bozomona déjà que boko bakisa mayele pour na ferme et to moment lisu kolekama. Toze la siko nenve moto oze ya bambule ku ya baniba kata demi etikala ya likolo tolo na masango nguba mbwengi bilo nyose bele tolo na bandunda matembele nyose tolo. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Boute na balanga Fantastique Info qui met nzambe za mabota na bino na malobande ko na bino Lucien Bokite depuis la ville province de Kinshasa na kati ya commune ya Mongafula na quartier Kimwenza et tous dans le village papa village nini village Dima oui. Voilà ibisi balanga Fantastique Info kombo na yo nani kombo na ngai Bwaka Michel. Ah papa Michel voilà tomoni yo na concession ya maman des garçons o topesi mbote sikado la biso depuis États-Unis. Alors mosala nini yozo sala na kati ya concession ya maman des garçons. Bon mosala nga sala ka mingi na kati ya concession eza bilanga. Na sala mosala bilanga ndenge ozomona na ba imanja to bandaki na kokata zamba totumbi nde tosali labu toloni manioko nde yango tolandela saclage pona kolongola matiti po manioko ezwa moi me paie pas bien. Voilà tu repères ça déjà félicitations parce que aux ali deuxième tour na bisseur au kitana katia fermer la maman des garçons au to kutaki la fois passée tango papa mafuta zalaki nano vraiment zamba les loto yé to moni déjà to comme on a ma présence il y a manioko boye donc ça montre déjà que vous avez travaillé et on te peut vraiment félicitations papa Philippe. Oui, merci. Voilà, alors tu peux mettre mon sala oyo sali. Tout le monde va pondi boloni déjà awa. Boloni pondi a étendu à combien d'hectares? Bon, étendu déjà 1 hectare et demi. 1 hectare et demi. Oui. Alors na 1 hectare et demi bosali ni boteka ki déjà pondu. Mais qu'est-ce que peut expliquer mon sala ndenge le kaki? Bon, na 1 hectare et demi wana premier tour à pondu déjà était gamaki. Deuxième tour, on a fait na 7e mois déjà était gamaki. Na 7e mois, vous êtes plus au deuxième tour. Oui. Na 7e mois, vous êtes sur deuxième tour. Ok. Alors, boloni variété ni ya pondu, yeza oyo kobuta mbala, ya manioka sukali, manioka bololo. Oui, tozala manioka sukali ezali. Neti pondu oyo. Ebengami na kombo Michel. Yaza linioka sukali. Ye baliaka vraiment en tout cas za linioka sukali. Oyo nde ebengami na kombo ya mankano. Ye pena nde abotaka pena manioko. Mankani ebana. Ye abotaka vraiment manioko toza na Aïda. Boutique oyo. Aïda. Ebengami na kombo ya Aïda yeyo. Boutique pa botaka vraiment manioko makasi. Mais l'on est ça la qui non, on a une variété et belé n'ingoloni boloni Aïda, boloni Mankani, boloni Pena Michel. Pour nous c'est là qui ko l'on a une variété belé bongo. Pour nous quand même variété montolo là. Bon ça dépend ya mabele. Mabele mususu akoyi ko simba Mankanu bien. Mankanu a répondre na manioko kitoko. Mabele mususu omona ko simba Aïda bien, Aïda répondre à leki Mankanu. Mabele mususu omona Michel akoyi ko bima bien, soit Gérald pa akoyi ko bima bien, yango to sangisa bango. So to sangisi bango nyonso nde rendement nango to yeba na suka ta to kopikola bango
nani apesi biso nini rendement ya malamu nde wana sikoyo tozongisa koleka ane oyo koya. Voilà, alors constant na oyo ezali déjà nini par rapport ya ndenge obuki manioko eloko nini omoni na bavariété oloni na meki kotanga bakombo oyo otangela biso olobi Aïda olobi Michel na Mankani. Alors variété nini omoni epesi yo mwa pondu ya mwa ya quantité ebele? Bon, Aïda nde pena so tali place ki Gérald na Aïda nde apesi biso mwa pondu mingi po so tali bilanga nyonso ndenge esali omona Gérald aza topusana na kota Gérald mboka na mboka ezalaka na mokonzi nango, mboka na mboka ezalaka mpe na jargon na bango batilisaka awa toza na kimwezaka wana appellation ya bavariété ya banioko nde bazobenga vraiment ezosala biso esengo tomeka kodécouvrir yango bandeko ezosala biso de partout. La maman des garçons depuis 001 États-Unis azolanda biso vraiment voilà. Wow, yeyo wana variété nini ozomona Gérald yeyo nde mutu ezokoevolue mwa makasi ye nde mutu amekaki kosunga biso na kopesa biso vraiment manioko ya epondu ya bien. Ozomona ndenge apasoli boye eza deja manioko. Oh, ça déjà manioko déjà. Oui, ndenge apasoli boye eza deja manioko esalami awa. Nakanisi okoki koya kotala oyo ndenge ebandi deja. Manioko deja ebandi. Oui. Otali lisusu ye nde mutu arépondre biso vraiment parmi baboutique mosusu omoni ye. Wow. Pas même une année. Pas même une année déjà. Pas même une année, toi dans 4 mois et demi. 4 mois et demi déjà misi bon. 4 mois et demi. Donc tant kokisa na mukolo ba opikola ye omona yende mutakopesa biso vraiment nini ya bien. Siko yenda mutakopesa biso maele ke lokwa ya leki ba boutique nyonso eza awa c'est que année prochaine tozongisa mingi koleka ye. Donc c'est qu'année prochaine mabelo yo Gérald mutu Gérald non? Oui. Comment on a variété bien Gérald? Gérald n'est pas si makasi voilà. Makasi. Pourquoi comment vous opérez ça? Aïda, Gérald, Mankani, Michel. Oui. Comment on est utaka? Baba kombo wana eutaka suivant na mutu aye na boutique wana mutaliboso na milieu oyo. Ndetinga kombo nanga Michel. Na ye na boutique na uti na plateau ba teke ebenga mana kombo musu na plateau ba teke. Mais na ye nango awa na dima mutali boso na loni soki ndeko pa ju mwa boutique aka loni na bilanga na ye akopesa ngo kombo na nga po azwi yango epa na nga. Voilà ce balande fantastique info so totali bien na bilango tozali badali ezali awa pe ezali variété dali to benga na plateau de bateke ezape awa mais awa esika tozwami ezwi kombo mususu ezwi dénomination mususu o bazo benga ngo esika awa tozwami. Donc bazo benga ba marque musu na moni ya badali bazo benga ngo ba Gérald musu na moni bazo benga ngo ba Aïda c'est-à-dire ba ndeko oyo bazo ki courage ya koya nango awa na mboka ya Dima na kati ya Dima na kati ya commune ya Mbonga Fula. Alors papa Michel oloni 1 hectare et demi ya pondu. Vraiment te pèse félicitations. To moni poza yo moko te. Ozalina ndeko mwasi azana madame na yo? Oui, voilà madame na ngai to travailler ne a. To pousse na koto madame azali. Pour na to tourner avec quelques questions parce que le caractère va couper la boyale au kumu oyo. Mobala zocha 1, maman pas zocha 2 et c'est moi chez Maman pousse là. Voilà. On fait sa maman micro comme ça ton micro soleil moi ça ma casse yo. Le ko la maman Micheline ma. Mbote maman. Mbote baba. Voilà, il y a des fantastiques infos. Combo na onanima. Combo na maman Anne. Voilà, avant d'abord qu'on puisse au maloba, tu puisses d'abord félicitations na ndenge to monio maman kitoko nyoso zali na yango ozosala musala ya lokumu, musala ya bilanga. Parce que mboka na biso tozoto molaka francophonie, tozana batebele bazolo ba lopoto malamu mais nzala parce que et le rôle ezali te to négliger bilanga ezali nango lokola moko eloko mo ezali nango accessoire or bilanga fa ezali eloko mo ezali obligatoire faut mone nyonso na ndako na sala bilanga mpona kotombola mboka na biso kokimisa nzala.
Voilà. On est qui ba frère na ngana bok d'abord que là yo. Alors, mais quand peu misala bilanga zo sala yo ko liango wapi? Ka anadima. Obota mina dima. Te. Obota mina mboka nini? Okoma ina dima nini betele so solo na. Biso ba mama bavanda baona mitendi na balaki nde na dima yango na tikalaki na dima. Ah, papa Philippe na ta dima. Papa Michel. Papa Michel na ta ya dima. Ye pa yaki neka ko ya. Ye po yaki. Okutana na dima to balani. Ah là là, c'est fort. Vraiment, ils ça la malamu biso comme on a bino bon comme on a fait bana na bino ensemble les vraiment bien. Alors motive mon ça les autres les kanenge ni na kati ya ferme ya maman des garçons, maman Rit. Biso vandi na concession mama Rit. Biso ne bato sala musala o. To bandaki na bala mabele na kobumba, to zolo na babuti. Ti baye koza biso to komi ovanda awa, to komi nde osa ntakula, to bandaki na se to matiti likolo to sisi, to zongi su to bandeli nde to ya on to mata. Voilà, Moussa les autres les kanenge déjà. Musale ke na kitoko. Kitoko. Bino moloni pe papondo. Biso atoloni. Alors après bapondo, yo attend expérience na yo maman, ozomona nini o yo yebisa na maman Rit. Quand ko yebisa maman Rit te bande ko belé o bazota la biso na fantastique info. Maman ya maman Rit azolanda yo pe bande ko belé à lokumu, ba maman Françoise bazolanda yo, maman présidente docteur Justine azolanda yo, bande ko belé bazolanda yo ma. Oui, ça va m'assurer bilanga nene. Na pesi na merci pa mama Rit. Ndeti yakataki bilanga azosa bilanga batu mingi pe ba voisin ndeti ba o balandie apesi bango courage ba pe ba sa bilanga. Mingi ba patro bele ba ya ka utala yenda pesi bango courage tamba moni ya sa si boy. Apesi bango courage apesi bango sentiment ba pe ba sa bilanga balonisa manioko. Voilà biso félicitations sur deuxième fois. Pourquoi parce que on est le deuxième tour na biso ko komana sikoyo. Tout à liboso so yaki azalaki vraiment zamba ko sakanate papa mafuto to kutaki awa anoko mona ndenge to bandate pona mosala ezaki ya sala maboy mais komona bino koyoka bino bosali bilanga boloni 1 hectare et demi ya manioko vraiment to bokeli nous va faire les choses vraiment. Merci. Alors à part manioko bosali déjà est-ce que eloni bozomona déjà parce que vous gagnez quand la manioc côté et là on y besoin a déjà qui beaucoup bakisa mayele pour la ferme et tout moment sur collé kama toze la siko 9e moto toze ya bambule ko ya baniba kata demi etikala likolo potolo na masango nguba mbwengi bilonyo sebele tolo na bandunda matembele nyoso tolona matembele nyoso bolona alors wana bobanda ngona mwana ni kosakula to banda ko labourer na 9e mois o 9e mois 10e mois to bandi olo na babiloko ebele kaka. Mais une autre petite question, est-ce que a traiter les karaté bo sala kana maboko? To sala kana maboko na Congo. To yande na Congo, to sala na Congo, tsakula ndi to sala na lichette. Tsakula na lichette, ko collaborer na Congo. Est-ce que ba traiter les karaté koto? Les karaté. Oh là là là, balandi fantastique info. Vous avez une opportunité malamu mon père ko investir na Congo. Ezaka osala bilanga te ezapi koya na bangien oyo permettre bandeko basala ba labour basala ba récolte peu sous na machine et osala vraiment malamu ma alors maman pour nous soutenir belé to kucho bosala mosala to koti bino nyonso to la ka bino te ki to kokoma to sali bino surprise mais to koti bino nyonso na mouvement moi sina lichette mobali na lichette vraiment ezali malamu mingi ba alors manioko oyo bo compter ko récolter ngo na mois nini. Et comme ça, une année 5 mois, une année 2 mois, une année 3 mois de tout bandi. Ne on dit qu'on récolte en alors so bo pikoli bozela bosala ni bosala ngo fufu bokoteka ngo kwanga bosala ndeni mama Rita lobaki ni alobena biso lote mais so manyo ke kolo ça dépend na yimoko nenga otindela biso so tito teka so tito chaba fufu wana tozela ka pa na yimoko. Alors mais je crois bien que vous avez payé, non? Vous avez chaque fin du mois. Vous avez et là, on est beaucoup ça. Là, il y a vraiment une question directe. Ce que vous ne pouvez répondre, ça ne peut pas répondre. Et là, on est beaucoup ça là que, parce que juste l'information dans la zone, ça a l'air d'avoir une autre libanda, ni commis pour ne foutre bino. Bino, on a terrain, vous avez le loco, mon côté, oyo, et bon, qui côté capable de me foutre, puis maman Rita ACP là. Alors, il est nini, to likanisi, nini beaucoup paye sa maman Rita. À ça là, pour un salaire parce que boy ba keti na ko sala misalo etaka te que non yé avec manamali la tindela bino mbongo ate zali que bino moko pe beaucoup ma capable ya komi futa payer pe na simana ngo azo pe quelque chose likanisi bo pesa yema
Ceux qui vont répondre, on répond. Ceux qui te petit papa. Bon, pour la place, on a les canisiers, on a pêche à Marit. Le quoi, dans un premier état, tu bandes na bilanga. Bilanga ezala vraiment pour banda ko futa ba travailler et genre moi temps. Azora moi temps ti manioke ko bima ateki yepe fata la mbongo a dépenser na ndenge ni na koyeba ko banda ko futela ba travailler. Mais pour la idée na ko pesa omoni aweza ferme. Soit akoki kotia pocherie, soit akoki kotia élevage, soit bantaba, basoso. Bon, na wana, na place à soso, akoki koteka maki, maki teka ma de jour au jour. Ou soit ndenge amoni concessionnaire ndenge zaleli, placement pesa ya akoki kotia mwa babilo musa mike neti biso koto lipa polia na lipa folonga bana awa ti kimwenza ga ndoso mbilipa. Bon, soit ko zana ba idée wana amekana nuko kochana nu ba biloko wana ndeko ko pesa ka ye mbongo na kacha mbongo ande bénéfice ya kozwaka ndi yanga ko libéra ko futa biso ba travailler. Mais pona pondu ka na pondu to kozela ka ti manioko na tawana ye pa dépenser ka mbongo aye ya poche azo futa ka biso. Voilà, parce que quand on fout à la poche wana tu as dit que ça la bongo, nous sommes sur ça de dépenser peut-être pendant une année, 2 ans, 3 ans. La poche après comment aux hommes. Ils allaient bongo, mais comment ils allaient exagérer. Bande comme ça 5 ans, bande comme ça 10 ans. On a poche puis bah bien comme le rôle là, comédie membre de tout ça là. Alors de ce qui n'a pas sur le terrain, tout mais un peu qu'on réfléchir tout à la nini, bande que on va peut-être confiance. Misusu ba mona na bisoté, misusu ba moni biso, mais ba pesi qu'on fait pour notre travail. Donc moi personnellement ça me touche beaucoup. C'est une biso sur le terrain tout mais qu'on réfléchir tout à la. Et le konin to ko sala, faut to mais qu'on chama kanisi pour na kimeza la bongo. Alors, dans linga pour me qu'on visiter ngai mai nini côté nini bozana mai a na kacha ferme. Balandi fantastique un peu ba mona yango. Mai to ko kitabo na se. Mai to zana ngo eza mai moko ya mukie. Et les calango à chaque fois yenda ko permettre biso ce qui a fungwami nde to bana osala moi ba misala misusu eko ya liboso. Bon na concession ya mama Rich to zaka na mai oyo zaka na mai ozo mona wa aza sou se bandi likolo boy nde ya kititi na se boy na se kuna na ba voisin na biso baza na betan na pona otala mayo aza un peu moi mozindo azo senga siko azo senga fo okata koto nyonso afungwa matikali polele okoki kobenda ye moi 2 mètres afungwami lisusu makasi nde et permettre biso misala ko sala ma awa to zulaka mai awa poto sala ka. OK, donc si par exemple ba jardin, vous en avez besoin qu'on font la mai pas c'est quantité na zo mamuke. Oui, quantité le ka o eza muke, faut ko longola salito nyonso ko fungola epo et permettre biso ko sala ma misala. Voilà, vraiment merci beaucoup pour Michel la ndenge de partager maïl na yo na bande ko na bazotalo de partout na fantastique info et ça la bango esengo ebele babotama bamona na Congo te mais bayebi bazali ba congolais na ba congolais basepela toujours kolanda biso bazoyoka langue oyo ngai na yo tozosolola lingala. Alors pona ko tikotika yo na lingana tuna un peu sikoyo est-ce que na ndenge omoni mai ezali juste sur le terrain notre le roi technicien mais notre le roi mutazana expérience oyo on vend trop na mboka wa omoni bilanga omoni ba concession so ndenge zo évoluer mais est-ce que faisant la facilité à maman Rite ça là par exemple étant koboka la bambisi. Bon ana mai oyo pona osala temps eza un peu moins passe le ba peut-être ko ça mana sous forme lizipa moko azuka ke temps moko nde akoki kotia mpe mbisi na ye ekobokama kitoko neta moko kaka nde eza awa koki kozwa banda awa tikuna nde akoki kofabrike yango asali yango mwa liziba oui akotia mbisi mpe ekobokama kitoko. Voilà, akotia mbisi mpe ekobokama kitoko. Papa Michel, alors nga na ngasi na question moko nini tomoni namoni vie ndenge ezobima
toza na se awa esama ezali na komata tozomona ngomba ezali mwa moke. Alors eza na danger te na période ya mbula na biloko boloni mai ekomenasa yango te lere mai ya mbula yazokita. Oui, ngomba oyo eza na danger parce que c'est sali déjà kobukana déjà. Yango na mekai ko pesa mama Rich ide kopesa ngai basaki na kunda mabulu oyo nyonso eza na ngomba oyo tata okata banzeta nozomona ane kwei tokundi zelo nde kopermettre bato bazongela koleka kuna po concession etikala mwa libre wana nde saki nda kosunga biso aprotéger mbula ntango ekobanda mwa ebukana eza te. Voilà. Alors Papa Michel topesi oyo vraiment botondi na ndenge opesi ta na yo na bandeko ya Fantastique Info na mama Mami oyo adelega ici okoma sur place na mama Rit oyo pas pesi autorisation na ye. Alors liloba ya suka okoloba d'abord na patronne na yo direct maman Rit pe na bandeko mosusu oyo bazolinga basala bilanga mais bazoyeba te ndenge nini bakobanda mais si bazomona bilanga eza kaka lokola mwa arnaque moko boye yo oyebisa bango nini? Bon, d'abord na ko remercier nous patron na ngai la maman des garçons mama Rich na idée oyo azwaki po ndenge mama Ana uti koloba mingi vraiment po asala ekoma boye ezalaka mwa pasi batika yango zambo ozomona oyo balonaka esimbaka te batikaka mais grâce à Nzambe oyo ya mama Rich asambelaka me koede tokutani mpe na biso baoyo toyebi mwa mosala yango nde omoni tozosala kisi ya bilanga ezaka matiti na dépense na bilanga mpe nabimisaka mwa mbongo mingi oyo na koyebisa na bandeko mosusu batikali bao baza na baconcession fo kolona kolona eza malamu na mboka na biso mpo ekoyede biso mpe koyede bandeko mosusu oyo baza ailleurs mpe tokotinda bafufu bapondu tokotekela bango bakosomba. Alors na mutu alingi kosala bilanga ayebaka kokanga motema conseil na kopesa parce que bilanga ezalaka pasi pour koma boye mama Rich pa nyokwami. Tout à fait. Au moins on a un petit budget. Nyokwami. On a été venu aussi quand même parce que mutu liboso papa mafuta gangisaki bateau à la bina bateau fois ça la bouffe pesa $1,400. Mais on a bossé montant $1,400. Ozomona. Oui. Eza mwa pasi kokatisa ezala nango mwa pasi. Tango bakati foko luka kobunda kaka na muke o Nzamba kopesa yo osali po koma boende siko esenga bato so kutana mutu moko ya bien bon akosala pe musala moko ya malamu yo po récolter biloko no malamu so kutana pe na bato bazala mwa faible moko boye bon po okutana na misala boye za mwa pasi ne conseil na ko pesa na bato bazala ba concession na bieza bilo mibale ezaka dépense eza pasi pesa nango pasi te mais dépense un peu moins mingi ne bande mais ce que bandi déjà kobuka au mona ke dépense na nyonso e mona na souté. Voilà, merci beaucoup Papa Michel pour l'attendre yo au PC biso balandia Fantastique Info bon contenu tout ça la biso confiance tozali wana pona ko laksa bino ba découverte ebele awa toyaki na concession ya la maman des garçons na kati ya commune ya Mongafula na quartier ya Kimwenza esika ete totalaki totalisaki ndenge ni mosala ezosalama awa tomoni nde baloni manioko ezali une variété ebotaka après une année 6 mois nde bakosala la récolte bandeko babandi déjà bateki pondu 2 fois bazozela mbula mpona bateka pe lisusu vraiment yo pozo sala bilango lembaki telema luka bata malamu okosepela bilanga ezali na mbongo ezalaki molobeli na bino ambassadeur de la terre Lucien Bokite tokutani mbala ya sima. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.